bandeko babolingo mbote na bino bino to mesana ulandanga nzambe pambola bino mboka na biso basango ya esengo elaka te basango nyonso eza mawa na mawa parce que peuple azo souffrir na ndenge moko moi expliquer ngo eza te ok na mboka onokuta famille lelo hier baliaki te lelo pe baolia te parce que bayebi te bakozwade kwa olia pa yoapi ndeko mboka ekomi na bapresident mibale na este pe kuna nanga baza kozwa déjà neti président de la république parce que kuna biso za na droit soko mokete Kabila na yebite so bozolanda Kabuya alobi clairement que Kabila akiwi bandeko ndenge na yebisaka bino na ndimite ke ti na 2035 pays oya biso ekozala libéré bato ebele bakanisa eke ti lombo soko azwi pouvoir même ya kimoyibi mais changement ekozala alors que c'est encore pire pena benga ya pire pe azotambolaka na ye azomona na ye ngo eloko moko te azoluka konégocier Rwanda aza na besoin de négociation te Rwanda aza na besoin kolelelela négociation aza na besoin te tala pays ya mokende ngwana na yebisaka bino lere nyonso bandeko na nga ke biso aza na armée te armée wana eza ya biso te armée wana eza ya Kabila na Kagame do babiloko nyonso bozomona kuna eza nango ya Kabila Kagame nanga andimi que derrière lui il y a Kagame et qui a besoin soutien il y a Barwandais alors bande konanga so mutu vraiment besoin soutien ya Barwandais alors c'est pas la peine vraiment c'est pas la peine do bitumba ti to kende suna ba 30 pays anoka ndengwana ti na ba 35 nazomona te libération de la web parce que biso to la armée te or pour to la libérer il faut to la armée mais biso sikoyo to la armée te to kisaka mawa côté na est côté nanga zoleka biloko oli ebele contrairement to yokaka kuna baza mieux que bateau to za para biso na Kinshasa donc moyen te transport pluwi suke beti mais ça m'a mingi bandeko eza m'a mingi do bandeko bokomona Kabila aza na siko na Afrique du Sud mais formation aza nango Kabila aza na Afrique du Sud soki kotambola nes ekoki akozonga na ye muta okange azate mbula na mbula babisa biso Kabila boy mais bokanga ye ba confirmer batuke désordre les en mboka guerre les en mboka c'est Kabila mais arrêtez-les mais bokanga ye so eko bokanga ye bako kanga ye mais pona koloba bazoloba nani balexipso image Olive Lembe na aéroport baboyi abima na RDC abima na Kinshasa po asali nini mais bokanga ye mweba kangeza te bomonaki nani lipasa Kabila akena itina demiap pe abimi na ye mais bokanga ye bako kanga ye te ba politicien ya RDC ti na réseaux sociaux ka koloba Kabila azoloba rien azo répondre batute ba Kagame kana bango ba répondre batute mais ba politicien congolais ti na ba réseaux sociaux baza ko ya kanga Kabila boko kanga ite kanga zowe boko kanga ite
Kanga Zanet, beaucoup Kanga été. Kanga Kabila, Kanga Kamere, beaucoup Kanga été parce que Kamere, arrestation, ils allaient dans le cop. Ma Kangiye, après, Azongi Nandaku, Nabutuana, Azongi Naye. Kamere, là, la prison, Azonga Nandaku Naye. Batoyo, Bazaki na Bamisu, Babana Omonaye. Eza mawa. Mawa ou abengi mawa. Diriger le Congo plus que Félix. Aux autres soutenir Nanga. Maman, dans la minute où chaque changement où il y a dans Congo, on a appuyé yango. Ok. Changement nous c'est qu'il y a dans la minute où il y a dans Congo, Wakanta tu dois appuyer ça. Parce que ça ne va pas, il n'y a rien qui marche dans le Congo. Biso otoko lia toko sevela toko tamola mituka toko la lesika kitoko yangwana mwana tozoko yeba te me bande koto teke kula bande ko bako kufa na nzala yo so mwana muto kufa na nzala me bana na bakatana ba mikolo na ba vieillard bako kufa na nzala ko bonzala. Et alors, il faut qu'il y ait un changement. Parce que ce qui est dans la Katale, mais il n'y a rien, il n'y a personne. Où il y a ça qu'on connaît, c'est des camotos, tout ça, la tabouillée, tout ça. Il s'en fout. Le moto, il y a ça, la Kinshasa, tu connais le pouvoir. À ça, qu'on s'en, objectif, là, il y a qu'on s'attaque, moi, 5 millions, là, Nanga ne moto azwaki pouvoir apesi na Félix Tshisekedi et pour soutenir Nangeza quoi to zongi l'histoire à 0 T. Nanga n'a jamais dirigé maman to zongi se mandengene ba pesa ke oui mais que makamba Félix Montignon so ayebaki très bien que le kola zali mwana ya Tshisekedi. Soka a joué pouvoir, le monsieur va diriger très bien le Congo. Biso nyonso awa tolobaki très bien que non lokola papa akomi mobange akufi atiki biso bon mwana na ye oyo lokola fandi na ye bambula na bambula donc veut dire soki aremplace papa na ye azwi pouvoir na kanisa kobongisa mboka mais ça fait le contraire ayokisi biso soni. Première des choses akotika kofrappe 100 jours oyo bayibaka mbongo na kamere muntu azwaka mbongo wana ezali ye na kamere alobaki yango très bien que non jamais naye biso lokomo amabibi bato mibale wana ntango makambo ya 100 jours engindi basi bayibi mbongo bamikaboli bango mibale bafandi balobeki mase siko tosani alobi koloko le peuple ayebi makambo nyonso eza kongida libanda awa kamere mokolo ide wana alobi ke non ngai na misakrifie kanga ngai yo tikala wana ngai na misakrifie kanga ngai ke nga moto na détourne bon tosamba tokende liboso mais de toute façon yo tikala kaka molenga pembe bafalaki baza kosolola c'est pas faisant mona mise en scène wana esalamaki kamere n'a jamais été élogé à makala bakeye na ye na butu abimi ake kofanda epa na ye wana bolandi ndeko ya moluba azalaka mpenza kokumisa Tshilombo na ndenge ya kosakana te ake mpe na RDC kuna azwi poste te toyoki ye awa abandi koloba bandeko bolanda nanga boyoka oyo ezobima na monoko ya nanga voilà. Dis-moi un seul mouvement rébellé qui a commencé sans l'appui extérieur. Non, question dans les avantages. Il y a un peu aux hypocrites. Répondre à la question, on n'a pas répondre. Dis-moi un seul mouvement. AFDL ndenge banda ou bien ce qui nini ndenge zalaka na moba 1, moba 2. Mouvement ni salemaka sans appui extérieur.
pour jouer un rôle à Laurent Désiré Kabila? Bon, d'être pratiquement quelqu'un qui a été mis devant pour des intérêts étrangers. Après, au Bogito, on va la bango, et puis bon, après, suite payé, on va dire ça comme ça. Parce qu'on se remet aux la symbolique. Je t'ai dit que non. C'est bien que moi, je ne suis pas hypocrite. Et moi, je ne suis pas quelqu'un qui réunit les engagements. Si je prends mes engagements avec toi, je les respecterai. Nazaki Lombote. Alors, bandeko ya lobi boyoki nanga alobi bato nyonso baza na extérieur oyo balingi ba soutenir ye, soyez les bienvenus. À reconnaître déjà ya Rwanda, soutien égale dette. So ba soutenir yo eza dette. Tant qu'on soit pouvoir, il faut hypothéquer le pays pour rembourser la dette. Tout ça n'est pas de bon. Tozo sala nini. Monde entier ba politicien ba zoba RDC. Tozo sala nini, tozo ko avancer te. Banda rébellion banda. Kabila yamkia ko zo pouvoir 18 ans à salaire bilan criminel. Mais il y a des Congolais qui les soutiennent. Et c'est les Congolais au bazo kumisa Kabila. Na 18 ans au sali bilan négatif. Il y a aussi des Congolais qui le kumisa Mobutu 32 ans bilan criminel. Bazo kumisa. Aujourd'hui il y a des Congolais au bazo kumisa Chilombo. Soko tuni ba ba yebisa okete Mobutu muto abandai makamoko yiba. Mobutu muto abandai makamoko boma. Mobutu muto abandaki boye. Mais yé abandaki boye. Mais bozu pays. Bandeko. Na ebite to kendo wapi. Na ebite to kende wapi, to kosuka wapi. Voilà. Et pas si, hein? Dans la politicien modèle. La négation. Pour lui, Joseph Kabila n'est jamais sorti du pays en cachette. Il précise que l'ex-président n'est pas en intelligence avec les agresseurs du pays. On l'écoute. C'est tout simplement triste. Monsieur Augustin Kabouya devrait regarder dans le rétroviseur et de voir d'où il vient. Qui est-il, Monsieur Augustin Kabouya? Pour parler de Monsieur Joseph Kabila comme il entend parler aujourd'hui. Joseph Kabila a été président de la République démocratique du Congo. Et il a travaillé pour la République. Il a fait ce qu'il a fait. Et le peuple congolais s'est retrouvé dans ce qu'il a fait. La preuve, comment l'UDPS a accédé au pouvoir et quel a été le premier discours du président Chilombo. Qu'on soit humble avant de parler de quelqu'un, il faut quand même tourner la langue 10 fois. Monsieur Kabouya, peut-être il est ignorant pour savoir qu'un sénateur comme un député peut circuler dans toute la République et sortir comme il le fait. Donc, monsieur Augustin Kabouya n'a pas à dire que le président Kabila est sorti du pays sans qu'on le sache. Plusieurs membres du FCC ont rejoint les agresseurs. Est-ce que Joseph Kabila ne soutient pas les agresseurs? Parlons peu et parlons bien. Tous ceux du FCC qui ont quitté Kabila et qui sont allés dans l'Union sacrée. Pourquoi, à cette époque-là, ils n'ont pas dit que c'est Kabila qui les a envoyés dans l'Union sacrée? Si quelqu'un veut aller dans l'Union sacrée, il veut dans l'AFC, c'est son choix personnel. Et pourquoi on condamnerait Kabila aujourd'hui? Parce qu'il y a certains cadres du FCC qui sont allés de l'autre côté de l'AFC. Ont-ils de preuves que c'est Kabila qui les a envoyés d'aller de l'autre côté?
Avant, c'était Kabila qui bloquait tout. Aujourd'hui, Kabila continue à tout bloquer. Et je le répète, l'ingratitude n'a jamais payé. C'était José Makila et de son côté, Cédric Moudiantou, qui est porte-parole de AVC Télévision du Congo, parti membre de l'Union Sacrée. C'est malheureux. Nos politiciens ne disent pas la vérité. Ils sont tous des menteurs. Kabila a travaillé 18 ans pour la République. C'est regrettable quand même, hein? Alors que le bilan de M. Kabila est criminel, voire désagréable. 18 ans, qu'est-ce qu'il a fait comme autoroute? Il a construit combien des hôpitaux? Mais un politicien comme Makila, il passe sur les réseaux sociaux ou bien je sais où pour dire aux gens que Kabila a bien travaillé, il a travaillé pour la République. Voilà. Cela veut dire que nos politiciens travaillent pour un seul individu. Nos politiciens ne travaillent pas pour la République. Ils travaillent pour le président de la République. Ce sont des mendiants. C'est triste et c'est déplorable. Vraiment, vraiment, ça m'a. Bon, on va politicien boyer. Bon, gagner des Les prophéties des pasteurs kassaïens. Dans leur vision, c'est toujours Chilombo le gagnant. Bande des hypocrites, et vous êtes des lâches. Les gens souffrent partout dans le pays. Qu'est-ce que Chilombo a fait chez vous au Kassai? Au lieu d'aider votre frère Chilombo à bien gérer le pays, mais vous l'entêtez avec des prophéties fabriquées. Jusque-là, aucune vision, ni prophétie sur remboursement de l'argent de RAM que Chilombo et sa bande ont volé à la population. Pasteur Roland Dallot, où est ta prophétie 2023? Hypocrite et lâche. Francis Tatou, toi aussi, où est ta prophétie 2023? Des bandits en cravate. On comprend vos jeux. Vous manipulez les gens pour vos intérêts personnels. Dieu va s'occuper de vous comme il s'occupe de Denis Lessy. Ainsi dit l'Éternel. Avant les échéances électorales l'année prochaine, retenez ces jours et ceci. Il y aura un grand deuil dans ces nations. Un grand candidat. Dieu va les retirer. Et un autre, il sera sur une chaise roulante. Parce que Dieu l'a décidé. Mais dans l'Oba Diboy, il n'y aura pas élection en 2023. Ma bonne amie Rosatra en 2023. Abonne-toi pour plus de vidéos, Mawa, et partagez. ozomona bandeko. Nyonso na baluba. Tango azobi semino ki muluba akoza musala nzambe te. Ba prophétie ya lokuta de obango ba fondé ba ekoloba yango pa esimbité. Sikoyo Bible zolo bana biso. Soki mutu moko kaka aina prophétie na yeza ya lokuta, bo considérer les choses. Parce que oya nzambe tango yaka ba oko lobelo ko mususte. Talaba prophète na ba tato so banani baluba. Tato yosukaza nani ekolo nini Non. Discours ekomi kaka oyo eza manda suka oyo eza manda suka nana yebiso ke eza manda suka. Allo bandeko na ba politicien aboye bo kende wapi na ba politicien aboye obozo benga ba politicien ese mutaboye za politicien bibande mona ba Eliezer yo politicien oleka o loba nana yebisino keza manda ya suka mais constitution na bino lobi nini ndeko pays obo libérer ngoyo pona muluba tout Mboka ekufa na yango. Chilombo azana président de la République. Hein? Mbula nini ekufa na yango? MLC. Ya Bemba azakula na Kisasa. Mais pourquoi kaka PPRD? Nazoka kaka nzembo kaka PPRD. Lokola ma extrait oche ya nani ya Eliezer. Mais Eliezer wana se rebelle bayakina ina sakna et pas ya Lumbele.
ça. Oh, maman, il faut qu'il y ait un changement. Il faut que Félix doit partir avant qu'il soit Mbolo ici. Donc, il est négatif. Mais Nanga Zoya. Ah bon? C'est une aventure, il y a mauvais goût. Et yo, ce que vous avez dit, ce que vous allez croire en Ango, yo, moto, vous avez qui n'a pouvoir, comme vous croire les lots en Nanga, balobi article 64, et c'est Geli Bogoto qui nous a retenu l'article 64, yo, vous avez dit, ce Nanga, Zoya, Sikoto Lobani. Maman Bibi, mon pépé wana eza koya wana. Le musumbulo ekosilate. Mon pépé wana eza koya wana, le musumbulo oyo ekosilate. Parce que tala kaka ndenga mboka ekomi. Mboka ekomi neti maseki, bako boma batu, bazoko boma na ba ministre, moto ministre, ex-ministre babomie na moi. Makambo ngo ni kikabo. Wana Moulouba, do ba moni vraiment que tout ça n'a rien, tu échoué. Alors, le quoi tu échoué? Bon, moni photo ya nani mama Olive Lembe na aéroport. Ah, nous allons bien à koko bimate. Abimate pourquoi? Mais ba okanga aidé. Ceux qui m'ont trouvé sous sonde ba okanga aidé. Mais yé à koko bimate. Mutupe okangaye azati. Alo bande kononga. Eloko ni. Hein? Eloko nini otoko sala siko. Namoni amote? Alors, botala siko mokonzi. Mokonzi ya na este kuna botala ye. Bomoni ye mokonzi akuna ye wana. Alors bande bomoni paye comme des présidents. Chilombo abakoto. Ye azaba kote kuna na bagarde corps na ye, il s'inquiète pas. Tala biloko ya kolia ndenge ezali kuna. Et puis kimi aller à guerre late. Ezaba mboka déjà baso azui ba fandi. Guerre ezana ngote. Ezate ke o to monité bilili ngwana. Nanga pa ezali azali na kimia. Azo zela bato bazo soutenir ye ba Uganda Tanani tout ça. Donc, ndeko. Donc, ti lo momuto ezo chauffé. Azo que nous tambola na ye ta ozonga lali, akatambola na ye ta ozonga lali. Po gouvernement ya Chilombo bima. Ezana maboko bananga, Kabila, Bakagame. Kabila kendaki. Mais atienne ko signé document qui va mimisa gouvernement. Luko la signé qui te moi pe bima ezate. À moins qu'à partir de kuna pesa ordre na adjoint na ye a signé AI. Adjoint na ye ya gouvernement parallèle. Donc
Tshilombo ne travaille pas pour la RDC ou pour les Congolais. Non. Tshilombo a retiré au Kangaka Kagame te parce que Kagame nde mokonzi na ye. Tshilombo a retiré au Kangaka Kabila te ba Jeannette te parce que ce sont eux qui l'ont mis au pouvoir. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas? Donc après nous avons gagné on a kotambola soki na Togo, alongwe on a soki Tanzanie, soki wapi, azotambola na ega pa azongi. Kotambola wana nyoso mbongo zoki de trapte mabe, olia fanda. Ba mbongo wana ba futila mo bato. Non? Et ça la bato qui sont jusqu'à ces jours impayés. C'est tout comme au bout du temps à l'époque. Les gens ne sont pas impayés, ne sont pas payés. Aïe na en Europe pour ça anniversaire. Donc il y a que des malades qui gouvernent le pays. Alors bandeko, en tout cas na tiki na ngabino. Ce qui est information mususu goya, ce moment on pas ngate, moment on pas même pas bato mususu. Mais ngai na minute on a epsino ke Kabila akimina a été. Kabila zali Afrique du Sud azana kimia. Oyo na exibino na ni Olive Lembe. Olive Lembe azana problème tane ya kimia. Balu babazolo baka papa bokanga bango bo totola makunde ozala. Mais sikoyo ba pesi la publicité partout à Kabila kimi, Kabila kimi. Tshilombo bongo bo Kabila kimi. Boko mona karate Kabila kozonga bango so nie ba fandi. Pourquoi? Parce que pouvoir ezana ye. Pour ceux qui vont mettre yeka ba elela na kinya o nyoso zana kingakati ibimi Tshilombo yebiango kina kingakati armée mais sakuna na ba grand tireur soka ba isili ya moni Tshilombo banga kati Kabila parce que Kabila mtapese pouvoir na ya simbisiye soki na guerre o na bananga so akete 10 ans so ekoki Kabila na batune ba récupérer pouvoir. Ce qui est bon, et ça va prophétie, mais ngai. Parce que ngai peut nous détenir cet esprit. Bande on ngai. Bino obo sambe la kate. Mais tant que là, la bozo mona bamboa bazola ndabino. Ba militaire bazola ndabino. Ozo kota na zamba. Ozo la toujours na base mai. Yo na mukili oyo, ozo mona za tu na sa mai. Ba signe wana nyonso bazola kisayo, bazola banoke il y a un lien démoniaque. Et ça ko lié yo na monde de ténèbres. Bamboa wana yo mona balanda ko na butu, ce ne sont pas des chiens. Et ça batu. Ba militaire wana, ba militaire na butu, ba policier balanda ka yo. O mona ba lio banini. Yo vandi kaka, olingo luka basala nzambe te, olingi pe ko sambela te. Tango koma grave, mando ya ko lukanga, ba utu no sambela ko pona sambela ka vana na ndako. Mais siko zo ko musala pourquoi? Puisque yo fana no anda ko sambela ka note. Mais siko ba ko musala point. Parce que ba no bangaliwa. Ndeko langa, c'est le moment. Bamususu bakolo bamabe pona biso bazala ba ndoki ndoki batakaka ete mais yo bazako attaquer yo ndoki motema mana mwana kate ke ba fonda miso. C'est le moment de konanga so belaka luka musala nzambe wa solo. C'est vrai que basala nzambe ya solo tout ça rare soki ba 3000 toko zaka 10 le reste wana zaka mawa eza chamba ngona ndemo ba walesa Kalambai, ba Moïse Biye, ba Gabondi, ba so ba nani ba comme na musu na bosali, ba oyo ba benga so pétage nani o sogi Denis Lesi, ba Brosta, tout wana ngazo ezo mi nga musa passer la sana ide. Ba oba ya Belgique ba Tony Silasi, elo otendeko. Alors Ndeko na tiki bino, nzambe pambola bino. À la prochaine occasion, merci.